batata bamama bandeko topesi mbote tozongisa matondo topesa bambote kuna na luango na dioso Kongo mfa Kongo mavula Kongo ngele Kongo braza Kongo mavula na RDC na Luanda na Kabinda topesi mbote topesa kabino toujours basango oelekana na kati ba diaspora awa boye lelo tokoseka mwa muke pona nini parce que ignorance eza makasi ignorance ya bato eza makasi mingi na bandeko ya RDC tango bandeko ya RDC bakosala lutte na bango bakosala radio na bango bato ya Congo Brazzaville bazalaka te tango le 4 mars explosion le 4 mars 2012 et salama bata Congo Brazzaville bazaki nani kaka kolala video oyo circula na kati ya internet sur explosion le 4 mars ezali ya Clarisse Akwala bato oyo bako koma yaki mingi yaki bato bako koma lokola le lion de Makanda Zengamambu Congo Liberty Congo Page la Congo Page ba iko découvrir ba vidéo ya Clarisse Akwala Congo Page Thierry Oko aiko koma sur Congo Page sur Clarisse Akwala Dag Press aiko demander interview na Clarisse Akwala na pesi interview eloko nini nakolinga kotalisa que ezalaki na moment wana na komaki maintenant kokoka ko jauger kotala ndenge nini bato ya Congo Brazzaville bazali motema na bango ya mabe on a comment ko découvrir maintenant ba cyber vampire toxique jusqu'à ce que na yeko ngata bango na yeko sala liste na yeko tiango na internet oyo ezali témoignage ya Clarisse Akwala parce que témoignage oyo eko sauver pe bandeko ebele bino boyebi te que avant na ningala pesa témoignage oyo ezana bandeko oyo basi bakufi oyo na kotanga bango na bakombo lokola Gervais Mbumba avant Gervais Mbumba akufa bino boyebi eloko nini esalamaka te ndenge nini bango ba encercler Gervais Mbumba bakoseli makambo ensuite babomi ye Gervais Mbumba ezali moto oyo abandaka kosala ba video koloba makambo mpona Congo wana bakongole nani balamuki te parce que awa ezali likambo ya ba cyber vampire oyo boye e ba cyber vampire toxique oyo boye ezali bato babomaka bato ba cyber vampire toxique ezali bato oyo babomaka bato ezali ba vampire ba cyber vampire toxique oyo moto bakenda kolia Gervais Mbumba likambo soki nani eyeli yo te kotia yango tembe te
De toutes les façons, nga nazo pesa témoignage. Maintenant, et pas nanga zalaki que André Rodriguez Luemba na yebe pa wutite. Abandi ko yiba ba photo nanga. Maintenant, tango abandi o yiba ba photo nangai. Na le menga na yebi ote. Yo André Rodriguez Luemba nga na yebi ote. Yo Olga Misutu nga na yebi ote. Et bandi boni bino bokumo yiba ba vidéo nanga. Parce que zali stratégie o bango basalelaka. Ezali nzela o bango basalelaka. Na binga na yebi bino te. République du Congo batikala ko sala ngote. Elingala ezali kaka bato bavana na kati ya Congo Brazzaville moto baloba lingala te. Et puis soko botami na kati ya Congo Brazzaville okotika la kaka te moto ya Congo Brazzaville te. Kote wana na yako kongbata sikoyo ba cyber vampire na yiko kongbata bangu. Wana déjà nazo mona déjà que attention et pas Eddie Mikayi kuna parce que gros moyibi Eddie Mikayi gros moyibi et moni samaki na tango la nuit du poule tango motoazo baninga bazo sa ba témoignage na bango et sengeli ofungola batoyo yoka nazo yoka ndenge ni Lionel Ngamba zoloba ba yibi mingbale ba yibi baba mfumbwa ba yibi biloko nyoso to ya la nuit du poule wana Eddie Mikayi ayoka ki appelle que Lionel Ngamba lobi ko boko yiba biloko nanga wana ya bango bako jwa moyibi wana sikoyo nazaki déjà averti na moni sikoyo ye Eddie Mikayi akumo jwa vidéo nanga na bité biso na yo toza famité biso na yo toza bandeko te yo koki ko jwa ba vidéo nanga okay nango na chaîne na yo ya batalo kutate yo koki ko zwa ba vidéo nanga okay nango na chaîne ya batalo putate okoki nango te parce que yo zana moyibi après to yoki nini Alain Kipo ayiko loba nini que soka sakani na Alain Kipo alobi so sakani nanga na bimisi ba kombo ba basi yo linga ko violer na Canada moyibi ba kwanga azali na nina ba conflit na ye na Alain Kipo na lobi ko toucher na ba vidéo nanga te ba vidéo nanga ko toucher ngote. To komi na air du verso to komi na air autonomie ya bato bango balobi que bango bako kangisa ba vidéo YouTube na yo mo kangisa so bo kangisa ba vidéo YouTube ya Clarisse Kwala est-ce que ba vidéo obiso to tia kana kati ya YouTube ezalaka nini ezalaka copie ba vidéo nyoso tout o Clarisse Kwala sala ezali na kati ya ordinateur na ngawa ezali awa angwana na yebsaka que ezali na batebele ba ye même pas Facebook ezali nini internet ezali nini YouTube ezali nini ba yebi angote ba kanisi que soki bango ba sali chantage ko lwa biso kanga ba vidéo na yo et ko sala quelque chose na Clarisse Kwala et ko sala eloko moko na Clarisse Kwala te et ngapi na zala besoin ba vidéo na bango te parce que vidéo ba vidéo na bango ezala impact te ezala message te ba vidéo na bango ezali na impact te ezali pe na message te awo ezali likambo ya qualité awo ezali likambo ya qualité donc tokolandaka ba drapeau mi kinzate tokolandaka ba vidéo mi kinzate tokolandaka bato mi yibite parce que okomona moto avandi na ndako na ye atie wana que ake na YouTube ya bato mususu akamati ba vidéo ya bato mususu akomi ko interpréter ngo na ndenge na ye soki nga na sali vidéo parce que ngai na salaka ba analyse nanga na saka ba recherche nazo sala ba analyse nanga na benga kate que yaka ko loba nanga yaka ko sala bote nazala besoin nango te
Maintenant, ceux qui n'ont pas analyse dans na YouTube, ye Jim Kayi na chaîne à Moniato, ako kamata ba vidéo nanga, ake nango kuna, akomi ko kata ba vidéo nanga, a mixé ango na ma vidéo à bato mususu na lebite. Lokuta na yo. Oko kamata ka jamais ba vidéo à Clarisse Akwala, o sala ka ba vidéo montage na ba vidéo à bato mususu. Et si bate. Tozali énergie mon côté. Tozali action mon côté. Tozali na vitesse mon côté. Tozali na koko mon côté. Tozali na empreinte digitale mon côté. Tozali moto na makamunai. Okoko sala ba sangisa te. Parce que manipulation zo le kanana kati ya ba vidéo ya bato. Ba ko kataka ba vidéo ya bato pona ba sala manipulation na simawana. Pona nini? Parce que bango moko bazana vision te, bazana message te. Bazana vision te, bazana message te. Bazaka na kati ya escroquerie, basala business na bango. Na lobi te, kosimba te, ba vidéo lango kokamata kango te, parce que bino bosala ka incitation à la haine. Bosala ka incitation à la haine. Et bosala ngo nanga te. Ko sala kango jamais na ba vidéo à Clarisse Akwala te. Maintenant loko nini ele kanisi ko. Ba cyber vampire et Jim Kayi abandi ko lela. Kengana ye et Jim Kayi ake pona ko porter plainte na Clarisse Akwala. Akamati lisusu ba vidéo à Clarisse Akwala ake nango kuna na soki na la police pona ko lakisa. Ba vidéo à Clarisse Akwala kuna. Mais comment yo Jim Kayi oyo ozali famille na Clarisse Akwala te nazo awa na komo lo basiko na famille ya Jim Kayi nga komo na Clarisse Akwala bibanata na mama ya Jim Kayi na tata ya Jim Kayi nga nazali famille na bino te nazali famille na Jim Kayi te ya koko yako joba vidéo nanga te aloba ko ya ke na reporter plainte soko ke na reporter plainte ke na ka reporter plainte mo ko joba vidéo nanga te pona ni nazo loba la famille Jim Kayi parce que ye Jim Kayi alobi ko ya ji ba vidéo nanga ake nango kuna et pas reporter plainte ba français ba yebisi que mais yo zali zo bato boni est-ce que biso yo kakalingala ba français ba yebisi que mais est-ce que biso ba français to yo kalingala pona yo même ba vidéo à Clarisse Akwala awa est-ce que biso to yo kalingala yemo ka lobi que ya zongi siko na ba vidéo yango a komi ko traduire ba vidéo à Clarisse Akwala. Maintenant question bimi yo Jim Kayi yo kamati ba vidéo à Clarisse Akwala pona yo lingo porter plainte yo kamati ba vidéo à Clarisse Akwala. Mais n'est-ce pas yo le baki que Clarisse Akwala zana liboma bon motali bomba na kati wana komi nani komi yo puisque tango yo moko o komi sikona kuna e pa yo kena ko porter plainte kuna bato wana bo balobi na yo nini balobi na yo ko mebiso yo kalingala te omoni obimi motali boma yo penzo moto obimi motali boma maintenant yo moko lisusu komi ko loba ko ngana yo moko e Jim Kayi komi ko traduire ba vidéo à Clarisse Akwala oya loba na lingala okumo tia ngo na français omoni ko bimili su motali boma okobima motali boma mbala boni e Jim Kayi akomi ko traduire ba vidéo ya motali boma na français mais yo moko akomi vraiment motali boma yo okoya bwanga mbala boni yo Jim Kayi okamati ba vidéo ya motali boma okamati na ba vidéo ya Grace Lwemba o mélanger okomi ko sala ke o sala siko business na yo na kombo ya bato mususu non yo zali na mama yo zali na mwasi
yo zali na bakoko, yo zali na bana basi, kamata ba video ya bana basi ya bana na yo, kamata ba video ya mwasi na yo, kamata ba video ya mama na yo, ya koko na yo, ya tata mwasi na yo, o banda ko sala ba montage. O sala ngo ba video ya Clarisse Akwala te? Non. Nako laki so lisusu kaka na kati ya ba video yo moko zo sala wana. Moto ayo ko manipuler yo a ciel ouvert ezali nani? Maduma Lisafi. Aye atikala ko signer pétition na binote. Maduma Lisafi. Ayi ko manipuler bino a ciel ouvert. Ayi ko manipuler yo a ciel ouvert. Yo di mikai. Yo ko sala émission. Yo ko sala émission na yo ya citation la haine pour na nini parce que moni que Bokoko et gagné prix ya YouTube. Comme yo zali toujours moto ya citation la haine, ozala motema likunya, motema bondoki, motema ya jalousie. Na comment l'action siko bondoki na yo? Parce que ozala charisme to zanga charisme. O komi ko critiquer Bokoko. Mais Bokoko a dit 20 millions de vues. Yo komi ko critiquer pour la haine na yo. Parce que oyebi nini, oyebi musée te, oyebi art te, oyebi culture te, oyebi angote. Oyebi pour la nini, Bokoko ezui 20 millions de vues, oyebi te pour la nini, YouTube etindeli prix wana, oyebi angote. Mais yo eloko yo oyebi ezanini, incitation à la haine, qui mote mamabe, na Union des sorciers Congo. Oyo, Yomoko, Maduma Lisafi, oyo azana kata Union des sorciers Congo wana, yabandoki. Claire Dioulou, Berber, Inyanga Berber, Beber, Inyanga. Na bato mususu bakotaki na kati ya bandoki mususu mwasi moko ya ndoki wana kotaki na mobali ya ndoki wana kotaki. Bozo loba azoloba na yo boy Maduma Lisafi azoloba na yo ke toluka basi oyo bako finga Clarisse Akwala. Mwasi wana oyo mobali abuti kufa aleli na mobali te, mwasi abisalela na benga ye mwasi abisalela aleli na ni mobali te. Aye sikoyo ya azoluka basi ya kufinga Clarisse Akwala. Nazo talisa yo ndenge ni ba manipuler ko yo parce que vous allez aveugle. Maintenant il fallait yo lo bana mwasi wana que mais pour la nini yo zo luka basi oyo ba kofinga Clarisse Akwala ba kokangisa Clarisse Akwala monoko. Pour la nini yo zo luka basi ya kokangisa Clarisse Akwala monoko. Mais yo koko salango. Il fallait yo lo bana bongo. Il fallait yo lo bana Maduma Lisafi que mais yo zana mwasi na ndako pona ni yo lingingana kenda ko luka bato bako kangisa Clarisse Akwala monoko. Clarisse Akwala ya kaka na ndako nanga. Clarisse Akwala internet eza ya bino, eza ya Maduma Lisafi. Micro ya Clarisse Akwala ezali ya mwasi ya bisalela wana o mobali ya kufi. Sujet la bino ezalaki nini? Sujet la bino ya jour wana ezalaki sujet ezalaki Clarisse Akwala. Non, bino bo relier sujet la bino parce que boko mona que Bokoko edu nini 20 millions de vues oyo roga na extra musique na ye bazui extra musique abazui kanda na bino wana kimotema mabe na bino kimotema likunya kimotema bondoki yo moto ye bondoki te bondoki nde ezala kati émission oyo sali wana oyo moni que roga dui 20 millions de vues yo bondoki no siko ebimi likundu bondoki ebimi osanzi yango na siko ba Maduma Lisafi na mwasi oyo boy akokoka olela mobali na yete aye pona nini motema mabe na bino ezali sorcellerie. Clarisse Akwala moto a inventé que kombo ya sorcellerie te kombo wana ezalaka parce que sorcellerie ezalaka et bino bozali li sanga Union des sorciers Congo Maduma Beber Inyangi Claire Dioulou
Yomoko nani? Eddie Minkayi. Ba cyber vampire toxique. Ozu ba vidéo ya Motaliboma. Okomi siko na mosala. Motaliboma siko ya pesio mosala. Yo komi siko yo boye. Ko traduire ba vidéo ya Motaliboma. Omoni oju mosala. Clarisse Akwala pesi Eddie Minkayi mosala. Clarisse Akwala Abiba Nata apesi Eddie Minkayi mosala akomi ko traduire ba vidéo ya Clarisse Akwala na lingala na français. Clarisse Akwala Motaliboma siko Motaliboma komi siko nani Eddie Minkayi aju mosala akomi ko traduire ba vidéo ya Motaliboma na français. Motaliboma siko komi nani pona nini? Parce que likundu motema likunya jalousie eleki makasi. E na kati ya Congo ba yebi ba nani bazaka na motema likunya ba yebi motema bondoki bato ba yebi yango. Omoni nongo suki Eddie Minkayi omoni nongo suki. Et moto sa souk saka yo déjà depuis Kalezali nord de Paris abimisa makambo na yo tu ya polele na poissoza kati ya kete ya nini ya reconnaissance angwana okendaka kosomba sikoyo Bob Ebaka micro pona okanisaki ko okozwa lupemba na sima ya Bob Ebaka et puis sali nini okomi suko finga su Bob Ebaka après osuki wapi Ozana moyiba ba video lokola André Rodriguez Luemba bozana association na bina moyibi lokola basio ya la ni du pool o bakeno yiba mingbale ba pesa yo mingbale okene ko yiba ba video ya Clarisse Akwala o yazana liboma e siko so du mosala okomi siko ko traduire ngo siko boye na français omoni o du mosala Clarisse Akwala pesa mosala omoni o du mosala. Bandeko ya Congo mfa Congo mavula. Bandeko ya RDC. Bandeko ya RDC. Bandeko ya Gabon. Ba cyber vampire ba yebi culture te ba yebi art te. Ba zo comprendre te ndenge nini Eddie Minkayi zo comprendre te ndenge nini Bokoko. Ezui 20 millions de vues ba zo comprendre te lekeli bango. Ba craquer. Parce que les Cambo, awezali les Cambo, il y a 20 millions de vues, il y a Bokoko. Oh, il y a extra musique, il y a roga roga, awezali Cambo ngonde. Et dit Minkayi a craqué. Angwana Ardos Masamba a betela ki bango guitare. Ale bota la bateau basi ba boma bateau na diata. Ba yaba ke bango ba ko ba sauveur. Et dit Minkayi oyo azali impoli oyo ayiba kabiloko ya bato ayiba biloko ba video ya Clarisse Akwala akeno sala ba photo ba video montage ya lokuta akoi bwanga esiko ya di mosala akomi ko sa nini akomi ko traduire ba video ya Clarisse Akwala na français akomi mwana mosala ya Clarisse Akwala. Bon wolola ye Eddie Minkayi akomi mwana mosala ya Clarisse Akwala akomi ko traduire ba video ya Clarisse Akwala na français. Omoni ngosuki omoni ngbatami omoni ngosuki parce que bango bayakaki na incitation à la haine na bango ezalaki que Bamboshi, c'est-à-dire bango baza la confusion, bango yebika le nord na le sud. Et bango bakanisi ka kata le nord tout bato tout bazar Bamboshi. Confusion za la place wana. Et bien yebiko soki moto za la kata confusion ko bomisa bato.
moto soka azala kati ya ba confusion akobomisa bato parce que ezala bato ebele basaka ba recherche te etango bango bakoloba bino omoni le nord wana nyonso eza bamboshi eza pena bato bakondima que le nord nyonso eza bamboshi le nord nyonso eza bamboshi te na kati ya le nord wana et le tout na nani bango que le nord na bino bandi wapi suki wapi bakoyeba pete côté le nord na bango bandi côté le nord na bango pe suki na kati ya babongo na bango bakoyeba pete angwana sikoyo bakwei sikoyo kafumbuka ya bwanga sikoyo bakwei bwanga ya monene parce que Edim Nkayi a dû mosala pa Clarisse Akwala oyo sikoyo akomi ko traduire ba vidéo ya Clarisse Akwala na français akomi ko traduire ba vidéo ya Clarisse Akwala na français Sony moninga maduma lisafi ayiko kosa ye koto luka basi oyo bakoyaka sikoyo pana bakangisa Clarisse Akwala monoko mais Clarisse Akwala est déjà en marche Madouma Lissafi yozo comprendre te Madouma Lissafi yozo comprendre te et pourtant na kati ya conversation na binona Edim Nkayi akoyebisa yo que ngai nako sala déjà mosala Clarisse Akwala sa pesinga déjà mosala nga nazo traduire ba vidéo na ye ya lingana na français nga déjà na sita pesi mosala mais yo lisusu Madouma Lissafi oye lisusu koloba na ye que to finga Clarisse Akwala mais ya konti mesu ko finga su Clarisse Akwala ndenge nini puisque ye déjà ko sala comme sala Clarisse Akwala le langage des sourds même moi si oyo mobali abuti ko kufa moi si abisalela wana mobali na abuti ko kufa mais yako loba na Edim Nkayi que to kangisa Clarisse Akwala monoko mais yoko kangisa Clarisse Akwala monoko ndenge nini puisque ye Edim Nkayi déjà azo salaka mosala ya Clarisse Akwala azo kamata ba vidéo ya Clarisse Akwala azo tiaka ngo na français omoni buzoba omoni bondoki omoni ignorance Edim Nkayi déjà so salaka mosala ya ko kamata ba vidéo ya Clarisse Akwala ati yango na français mais bino lisusu boye que non il faut to luka moto ko kangisa mais soki bino zo luka moto ko kangisa Clarisse Akwala monoko mais bongo ye mosala ya ko luka ko sala ya ko traduire ba vidéo ya Clarisse Akwala bino zo mona te ko bino bozo étouffé bozo mona te et je me rappelle Edim Nkayi comme azali pas aveugle akoki pe ko loba siko na association na bango wana union des sorciers Congo wana te que mais bino moko bo loba pona ni bino yo talanga bosuki parce que likambo awe ezali nini likambo ezalaki likambo ya bokoko o e gagné 20 millions de vues maintenant na kati ya vidéo ya bokoko wana balakisaka nani balakisaka banani na kati kuna maquillage o bomba salaka ni maquillage o Clarisse Akwala salaka ote maintenant na maquillage o Clarisse Akwala salaka oyo ba André Rodriguez Luemba ba yebi maquillage wana te mais maquillage wana o Clarisse Akwala salaka ba ti yango na kati ya vidéo wana et gagné 20 millions de vues omoni André Rodriguez Luemba omoni pa bosuki bomoni ignorance na bino pe memi bino grâce Luemba bomoni pas ignorance na bino memi bino maintenant sikoyo to yako sukisa sikoyo na likambo oyo boye ba Luemba baza banani ba Luemba ezali bato bakanga église catholique o ba violer ke bana monde bosuki André Rodriguez Luemba monde bosuki Alain Makoso Alain Abbé a violé ke bana kuna témoignage bimi bosuki. Donc lelo bandeko ya Kongo mfa Kongo mavula bandeko ya Kongo ngele likambo ya 20 millions de vues oyo ya roga oyo boy Edim Nkayi a pété ba plan ayebi sonde ni akosala te yo ke na ko critiquer loko c'est Dieu déjà pris mais boko c'est Dieu déjà pris yo ke na ko critiquer ngoli sonde nini yango c'est Dieu déjà pris
donc bondoki soko ye bondoki te bondoki na yo moni sami yo di mkai bondoki na yo e moni sami bondoki ngwana soko ye bondoki te bondoki na yo moni sami e na ko rappeler bino sikoyo tango moto asalaka ba video asalaka d'abord ba video pona ye moko so boye bien ngote moto Clarisse Akwala asalaka ba video ezalaka pona bokoto Clarisse Akwala asalaka ba video d'abord pona ye pona ngai différence yangana bino ngwana yebsaka bino ko bo simba ba video na ngate bo kamata ba video na nga bo mélanger kango te parce que ba video na nga ezana message mususu ezana témoignage mususu ezana action mususu donc bo mélanger kete bo suki na bino ozali wana André Rodriguez Luemba bo suki Luemba Grâce bo suki ba Luemba siko to yebi bino moto bo kanga pointe noire ba Luemba bo kanga pointe noire angwana yo Grâce Luemba okenda kina kata le pool okenda ko luka ko somba mabele ba pimelio o somba mabele te e bo suki nenge bino ozali wana et maintenant siko bazo zela bino siko yo boye bana nyonso tu oyo alema koso ko violer wana basi ba filmer pa alema koso basi ba buka loketo asa buki pe loketo ezali wana petit piment noise de cause petit piment ça lancer ngo et impossible pas zo pesa ba témoignage na ye et siko bo suki de bino ezali wana bozala ko suka et maintenant siko Clarisse Akwala a pesi di minkai mosala allez traduire ma vidéo na nyonso tout traduire ngo du mosala o komi siko modali bomba siko e komi yo ete ya bato makambo témoignage otozo peso yo ete ya bato yo ba yebi culture te bato ba yebi art te bato ba kenaka na kati ba musée te ba cyber vampire toxique ba pumbora na butu ba chauve-souris et di mikai a komi siko ko sa nini ko traduire ba vidéo ya Clarisse Akwala na français a suki denga zali wan a du mosala